Allo allo. Ba tata banga bande kuna pesi batu nyonso mbote bakolanda video ya lelo. Ngai komo nanga Clarissa Kwalabi Banata. Na video ya lelo nazokenda na motema oyo ya Eric Bandu. Bienvenue. Bienvenue Eric Bandu. Bandu, bienvenue Eric. Bandu, Eric, bienvenue. La personne mbote ngai komo nanga Clarissa Kwalabi Banata nazali en Allemagne. Oyebi Eric, makambo nyonso oyo biso tozosala, makambo nyonso oyo biso tolingi tosala, ezali mabe te. Ezali mabe te. Internet epesi biso nzela moyen mpona tobanda koloba. Tozoloba, bato bazoloba. Kala mingi te nauti le 14 décembre awa. Tomoni Joseph Kia Mbungu a lancé conférence de presse na ye. Na conférence de presse na ye wana, na sima na ye ezana logo na ye, ezana ba symbole na sima na ye. Maintenant ba symbole na ye o ezaki na ezana sima na ye ezali chaîne. Chaîne yango entouré mwasi. Et mwasi yango agumbami asimbi sengo. Moni? La chaîne, il y a le but, il y a parti politique na ye ezali la chaîne. Maintenant la chaîne yango ezali chaîne oyo et entouré mwasi yango asimbi sengo agumbami bo. Maintenant, kaka na kati ya conférence de presse wana, Eric Bandu. Kaka na kati ya conférence de presse wana, bazotu na ye que, mais logo na yo oyo boye zandenge nini. Ya sali lokola dribbler bango. C'est-à-dire, il faut pas que mona vidéo oyo Joseph Kiambungu asali oyo kaka ezali ndambo. Il faut que notala ngo na Ziana TV. Zana parti oyo a présenté nani ba idée na ye. Les ana parti bazo poser la question ti na la fin. Ni na la fin bazo poser question sur emblème na yewana. Ni côté wana la journaliste bangbati ye. La journaliste bangbati ye pas emblème na yewana. Emblème na yewana ni kolobani parce que to laksaka déjà ba armoirie à Congo o ezabe éléphant. Eric, bienvenue Bandu, landa bien. Tout lobby, parce que le mouvement na yo ezali, mouvement congolais pour le renouveau. Soki oti mouvement congolais, donc Congo, oti Congo ezana kati wana. Maintenant Congo elingi koloba nkosi na léopard. Donc soki yo ezali mouvement congolais, Congo elingi koloba que yo ozali na kati ya ba loi oyo ya nkosi na léopard parce que ba principe ya ba nkosi ya ba félin ezali nini ba principe parce que ba principe oyo ya ba félin ezali nini motine na bango ko vandela ezali nini eloko bango balingaka te ezali nini caractère na bango ezali ndenge nini ba loi yango ezali ndenge nini oyo ya ba félin. C'est ça la katiawa, mouvement congolais. Donc Congo ezali ebimi. Parce que tant que tozo koma
tozo bimisa mouvement congolais pour le renouveau Congo ebimi maintenant bato bakososola maintenant mouvement na bino wana soki ozokende na baprincipe ya Congo. Nazongela maintenant na Kiambungu, na Joseph Kiambungu. Bangbati ye na ba journaliste. Parce que logo na ye eza na sima na ye. Ezali chaîne oyo ekangi mwasi. Chaîne. Rôle ya chaîne ezali nini? Rôle ya na tango akala tango bako kanga besclave bako utiliser nini? Chaîne. Bako utiliser chaîne. Maintenant le 14 décembre ya bimi ako ça la conférence de presse na ye le 14 décembre awa. Abimi ya pamba te. Abimi wana ya pamba te. Tango toyebisaka bino que est-ce que moto moko akoki kosala 40 ans na pouvoir? Non. Il faut azala na bato mosusu oyo bazo accompagner ye. Et bato yango oyo baza banani? Ezali ba Joseph Kiambungu wana. Oyo bakanga énergie ya mwasi. Oyo yo Eric Bandu olobaka que bino basi esengeli bino pe boloba parce que bino bozali pe ba coupable na coupable bozali pe ba coupable na makambo elika na kati ya Congo yo olobaka ndingo. Mais maintenant siko nazo talisa yo ozana torte hein. Ozana torte tango yo olobaka que bino basi bozali pe ba coupable ou bien ba responsable na makambo elika na Congo. Oui. Mais maintenant tala siko wapi kote bakanga basi yango oyo lobaka wana Kiambungu Joseph Kiambungu mutakanga basi yango na kati ya chaîne. Soki Sassou Nguesso na kati ya Sassou Londres na ye azo utiliser ba éléphant oyo ya kangi Congo. Ya ko utiliser ba éléphant oyo bango bakangi Congo oyo déjà yulu mota memaka ba éléphant. Donc qui dit yulu qui dit ba colon bango nyonso en complicité na ba colon o ba memaki ba éléphant na kati ya zone oyo ba félin. Parce que Eric Bandu boligo c'est la politique. Boligo c'est la politique et ça m'a bêté. Maintenant il faut expliquer que bateau biloko bino boligo ça la donc Joseph Kiambungu, il faut ya expliquer bateau chaîne wana oya kanga ba basi wana oya kanga basi wana zingo lova nini pona nini ya kanga basi pona nini ya kanga énergie ya basi. Maintenant sikoyo tango ya sali conférence de presse na wana ya pesi 10 points. Il y a pesé 10 points na kati ya conférence de presse na ye 10 points oyo yazo proposé. Ye azali na kati opposition. Donc yazo proposé après ces 10 points wana. Maintenant question to na ye. Puisque ya bandeli yango que makambo nyonso tout oyo bas oyo gouvernement wana na Sassou Nguesso bazo sala nyonso tout ezaka mabe na mabe. Maintenant, pour la ligne de démissionner. Yo zali opposant na makambo oyo bato bazo sala wana bazo sala makambo ya mabe. Yo moko o laxi yango lobi que ngana kangaki monoko nanga parce mbongo elinga makelele te. Donc na kangaki monoko. Maintenant awa na sengi bino ba excuse makambo kuna ezali ka mabe na mabe. Mais maintenant pour la fin lobi te que ngana démissionner. Ngana lingi kozala opposition ya bato basala musala mabe ngana lingi te na démissionner nanga pona ni osali yango te. Mais parce que yo pe motokanga basi Joseph Kiambungu motakanga basi Eric Bandu na pesi réponse. Eric Bandu na pesi réponse. Kiambungu Joseph Kiambungu motokanga basi
na kati ya chaîne na ye wana na kati ya chaîne la chaîne akanga basi armoirie ya Congo moto ekanga Congo parce que wana ezali zone ya bafelin parce que na ntango ya kala Eric Bandu na ntango ya kala bato bako s'identifie na territoire ya banyaba eza lokola ndenge yo olobaka ke ngai nazali mwana ya wenze omoni ngai nazali bato mosusu baloba ngai nazali mwana ya potopoto mais avant nani bato babanda koloba ngai nazali mwana ya wenze bakoloba nani ke ngai nazali na zone oyo ya bafelin ya bakongo. Maintenant zone ya baéléphant eza na Dahomey zali kuna na Dahomey eza na kati ya Congo te. Maintenant eloko nini Dahomey basali Dahomey oyo lesiko babengi Benin bango batiki zone na bango oyo ya baéléphant bayina baéléphant bayiko étouffer banani bayiko étouffer bankosi bango bapanthère baléopard bayiko étouffer bango basali domination en complicité na banani na Joseph Kiambungu parce que symbole elobaka na Joseph Kiambungu étouffé maintenant Congo. Maintenant yo motozo yaka na mouvement congolais pour le renouveler oyo yo motozo yaka maintenant place nini yo kozwa soki nani yo longoli nani bango te énergétiquement énergie vibration ezali oyo éléphant bazali wana bakamati vert jaune rouge bambeli bino wana soki na tuni vert jaune rouge drapeau wana elingi koloba nini moto moko akopesa réponse à ça te mais bato balingi kosala politique na boyi te bato il faut basala politique maintenant il faut basala clair c'est-à-dire la chaîne oyo ya Joseph Kiambungu akoexplike biso chaîne wana ezali nini akoexplike biso chaîne wana ezali nini oyo abimisi le 14 des oyo ayina conférence de presse na ye oyo journaliste bangbati ye journaliste oyo bazalaki wana bangbati ye balobi loba nani biso makaba chaîne oyo yak mo beta monoko bato oyo bakanga Congo yiringombo bapoyi bwanga bango wana Joseph Kiambungu bapoyi bwanga bapoyi bwanga na wasikoyo abimi na polele abimi na poisana chaîne na ye wana oyo yako étouffer énergie ya basi parce que Dominique de Villepin asa yaka na kati ya Congo wana Télé Congo ezo poser ba question sur le Congo. Dominique de Villepin a lobi que moni mboko ezali to komi na air du verso to komi na air ya basi énergie ya basi mo technique sala. Dominique de Villepin a lobango. Et depuis Dominique de Villepin a lobango, si les loba lebino lisusu 12 ans. Donc depuis 2012 et sengeli belefon wana nyoso ekenda ba Kiambungu wana na ba la chaîne na bango nyoso wana tu elongola bantumi balongola wana bato tu balongola biloko na bango lokuta moyibi ba secte na bango bako sala wana balongola ngo ba boy ko longola ngo pona ni mais parce que na kati ba branche na bango ezati na kati ya ba diaspora. Maintenant so ba branche na bango ezati na kati ya ba diaspora ekosani bato bazana kati ya ba diaspora ba go tufe bato oyo bazana kati ya ba diaspora pa na ba tiko mona parce que makambo nyonso tu bankaka basi baloba bankaka makoko oyo Simon Kimbangu asa pesa déjà solution. Simon Kimbangu asa pesa déjà solution. Simon Kimbangu André Matsua basi ba pesa déjà ba solution. André Matsua basi ba pesa déjà ba solution. Maintenant bato oyo ba wutana Dahomey ezali dans les 12 tribus d'Israël. Ezali na
tribu moko oyo babengaka Dan ni Dahomey. Dan. Dan. Dans les 12 tribus d'Israël. Ils ont une tribu moko oyo babengaka Dan ni Dahomey. Bango wana moto bazosala domination. Bango wana moto balongoli kuna na Benin na Dahomey kuna bapesaka bango kuna baye ko étouffer bafele. Donc il faut comprendre que Dahomey ezali Dan, tribu à Dan. Maintenant tant que balobaka que Israël ezali ni Isis Ra El, c'est-à-dire le dieu soleil d'Isis. Et puis c'est Israël. Maintenant tant que balobaka Paris ezali ni bienvenue Eric Bandou bienvenue Eric. Tant que balobaka Paris elingi koloba par Isis. Au moins bien que bazo sala na makambo oyo wuta na Égypte na Égypte. Paris azo sala toujours na énergie oyo wuta na Égypte par Isis. Soko yo Israël ezali Isis Ra El. Maintenant, tango yo otangi histoire ya Abraham na Sarah. Balobaki ni. Balobi Nzambe alobi na Abraham yo kozwa mwana. Ko konstate que mwana oyo yo botina esclave ya na Agar wana Ismaël ya ko kena osa mokili mususu yo kozwa mwana o babengi Isaac. Adwaki mwana no. Maintenant balobaki na ye bapesa ki ekomoni. Balobi na ye yo ozali Abraham. Mais yo kozali susu kombo ya Abraham te okomi Abraham. Maintenant yo Sarah ashi ya Sarah wana bati yango ekomi epai Abraham ekomi Abraham. Parce que epai Abraham ezalaki ka Abraham ezalaki na ash te. Maintenant balongoli Sarah o ezalaki na ash kuna balongoli ash wana bapesi epai Abraham. Donc force bazo la sabino na kati ya Bible force ya mwasi. Donc ozali na raison ya koloba que mais basi oyo nyonso tu oyo bazali awa oyo biso to yokaka babala ba président babala ba ministre bango baza ba nani bango baza na force oyo bazo utiliser ba force na bango pona basala sa sous l'onde wana. Maintenant, pour utiliser ma force, pour ça sous l'onde, il faut pas kanga bango na chaîne. Donc, ba kanga bango na chaîne, en au moins bango le baraté. Maintenant, na kanga bango Joseph Kiambungu. Maintenant, chaîne wana oya kangi basi wana. Yoka komo na ye. Joseph Kia Mbu Ngu, eligo le ba énergie féminine ngu. C'est-à-dire na kati ya komo na ye omona misalo ya sali contre basi. Na kati ya kombo ya Joseph Kiambungu. Kiambungu wana. Mbu. Ezama pasa. Double énergie ya basi ya kangiamu. Maintenant, il y a un discours à l'okuta. Mais ils ont démissionné de karaté. Bon, les politiques à l'okuta. Bon, les politiques à Moyibi. Bon, les politiques à le barabino que moto moko a koki ko sala 40 ans te. Yango. Bake ba kangi place ba éléphant comme ya bango. Maintenant, solution ezali nini? Solution ezali awa. Boko kenda kotala na kotia yango après na se. Na kotia yango na ba commentaire. Makambo oyo Simon Kimbangu alobi. Alobi na tango ya kala. Bato bako somba ba esclave.
bato baki na mbongo batambola basoma baesclave na bango mpona batransport ezalaka te. Maintenant il faut koluka bato kosomba baesclave mpona baesclave wana babanda kotransporte ke bato na marchandise yo osomi biloko melo biloko yango bokotransporte yango ndenge nini. Il faut koluka bato. Maintenant bato bako kosomba baesclave partout bakenda basomba baesclave. Maintenant batambola ti bayi na biloko. Maintenant baesclave bango bakosomba wana bakosomba mpe badaome. alobi lokola tosomba baesclave wana baya na kati ya mboka na biso baesclave wana bakoma oloba ndinga na yo badwi mpe kombo ya oyo yo opesi ye. baesclave ezali kaka te bo baza na Amérique. Maintenant avec le temps bango bakomi kaka bato ya wana, mais en réalité bango baza bato ya wana te, bazali bato ba totem ya bafela te, bango baza ba daome, bazali totem na bango ezali ba vaudou, kuna ba vaudou ou bien ba éléphant. Maintenant tango yozo mwana sikoyo président na bango oyo ya Benin azoloba nini alobi que il faut totia vaudou et comme religion africaine. Non, ba tribu ezali ebele na mokili, ba tribu ezali ebele, ezala bato oyo elembo na bango ezali mai te, parce que vaudou elembo nango ezali mai. Bato mususu bazali bato ya savane, na yebisaki na video na salaki lobi na lobi bomoni na kati ya le plateau kuna ezana reine o bako benga reine Ngalifu yeso ka beti trompette ba lion ba ye. Donc yo koki ko longola reine Ngalifu akoma sikoyo muto ko sala sikoyo ba vaudou. Non. Or wane komi domination bako lingo dominer maintenant na kati ya Afrique mobimba. Vaudou et ko linga ko dominer na kati ya Afrique mobimba. Tolobi non. Soki yo kozonga na ba racine na yo ya Congo, yo kozonga na ba racine na yo ya Congo, mais moto akoya ko imposer yo te que non yo esengeli yo ko sala vaudou. Non. Maintenant na kati ya Congo wana Lufulankadi Jacques alobi kuna na kati ya Nzakale ezala ba charnier, c'est-à-dire bato nyonso tu obongo ba boma ba sala kana am na bango. Jacques Sokuya alobi bomoni la présidence, bomoni palais de congrès wana na sekuna bakunda bato. Donc bakanga ba am ya bato pona bango ba salela kana ba am wana. Maintenant bango ba salela na ba am ya bato, n'est-ce pas? Bango bazo salela kana ba am ya bato. Pona nini? Soki vaudou na bango ezo sala. Poni bango basala kana vaudou na bango te, il faut ba kena ozo ba am ya bato. Mais parce que ba yena lokuta na kati ya place oyo ezali ya bango te. Donc le gars place wana territoire wana ezali ya bango te, bango il faut basani. Il faut ba zo bato oyo bazali bato ya territoire wana basala na énergie na bango. Omoni moyibi, omoni lokuta bango wana ba béninois. Maintenant tant que tozo lo ba béninois, to yebi ekolo nini ekolo na bango ezali nini te. Il faut to yebe ekolo na bango ezali nini. Ezali kwa tango ba congolais. Ekolo ya congolais oyo zo lo ba wana ezali nini. Donc ezali ya ko mélanger ba congolais nyonso te, ezali ya ko mélanger ba béninois nyonso te. Il faut ko yeba maintenant ba nani vaudou ezali ya ba nani na kati ya Benin. Ezali lokola na kati ya lopulu kuna tonani nda ba minjula. Na kati ya lopulu tonani na ba minjula. Ba mona mikuwa bato te elekana te. Ba mona mikuwa ya bato elekana te. Bon, nani a question yi, nani a tiena kati ya lopulu wana makambo ya kokenda kofuye ke ba corps ya bato, ba squelette ya bato. Pona ko yiba ka ba squelette, nani a yinango. Mais ali bato ba yaka kovana wana. Oyo ba koko na biso ba kaka na biso ba kokenda kozwa pona nini bazaka ba esclave ba yaka wana ba yebe na ba mentalité na bango. Donc makambo nyonso eza kokoma. Angwana écosystème au nature ko pesa bino.
eza te ko bino bosala yango kilikili non. Donc bato esengeli bayeba ke écosystème yango ezali ndenge nini, système ya nature efonctionnaka ndenge nini, efonctionnaka lokola biso bato te. Ezali déjà kopesama basi bapesa yango déjà que zone oyo ezali bakongo bafelin, zone okuna ezali banani, ezali bato oyo baza ya baéléphant dan. Maintenant ntango balobaka Ibo na Nigeria, Ibo olingi koloba nini? Ibo olingi koloba bahébreu, parce que bahébreu bazali banoir, bahébreu baza banoir. Ah, babenga Ibo, ntango bango balobaka Ibo na Nigeria elingi koloba bahébreu. Les 12 tribus d'Israël eza banoir. Maintenant ntango balobaka Sion na Kikongo ezani Sioni. Ntango balobaka Sem, lignée ya Sem, lignée ya Cham, lignée ya Jafé, Sem Nsemi. Ntango balobaka que Cham aboti Mizraim, aboti Kush, Kush ezali nini? Kush ezali Nkusu na Kikongo, Nkusu. Mizraim ezali nini? Ezali Egypte. Nyonso tu ezali na kati ya Bible, eza banoir. Donc, pona moto azwa solution na Congo, il faut azwa nini? Il faut azwa connaissance. Solution à Congo et yaka na connaissance. Solution à Congo et yaka na connaissance. Et puis motifa mona vérité na ye, a mona ignorance na ye, a mona que ba koko na ye, ba mama na ye, ba tata na ye, ba kosa ye, na idéologie oh ba yaka que kilari biso tozaba lari. Kilari ezali quoi ndenge tozolo balingala. Donc kilari ezalaka te que ezali na bato moko kuna ekolo moko kuna oh ezali baza kilari te, kilari ezali bato tout. Kilari ezali ya bato nyonso. Maintenant ba ancien ba kosa bato pona ko sala politique balobi que biso tozaba lari, bondima que biso tozaba lari. Or bango bakoloba que boloba que biso tozaba lari parce que bango bazana ndinga te na kati ya Congo. Ndinga na bango ezana na kati ya Benin. Amana bango bati que biso tozaba lari et bato suko bakomolanda que biso tozaba lari alors que kilari ezali ya biso tout lokwa lingala ngala ko loba te que bangala bazali. Bangala oyo bazali kuna l'Équateur bazali. On ndinga na bango ezali ya bangala bazali. Mais lingala o biso to lobako ezali lingala o ya ba commerçant basangani na accent ya bato ya Congo Kinshasa et ya Congo Brazzaville. Maintenant accent ya lingala ya bato ya Congo Kinshasa ezandeki mususu. Maintenant lingala oyo bato ya Équateur bango mako bangala balobaka ezapi mususu. Omoni? Maintenant tango siko tala siko ndenge nini bato bako ngosa la politique oyo bako ba utiliser comme André Mathieu Amabe ba utiliser kombo ya Simon Kimbangu Mabe pona kaka basa la politique na bango eloko ni bango basali balobi ko bomoni kuna le nord ezali kuna biso toza le sud alors que place au bon bazo loba que kuna ezali le nord ezali pe kaka le sud. Parce que le nord on a bien bandi wa pe sud wa moto ayiko bimisango awa na 2024 ezanani ezali ministre le foba expliquant ngo bien ministre le foba alobi nini alobi que bino omoni Équateur ele kakana makwa Équateur ele kakuna na Congo Kinshasa kuna ele kati na Gabon kuna na mbandaka Équateur ele kawana na Congo Brazzaville na makwa wana Équateur ele kawana ligne imaginaire batia wana. Maintenant à partir ya ligne imaginaire batia wana o eleka et pas na biso eleka na makwa na likolo kuna. Donc soko ke na likolo ya ligne wana ekomi sud, soko wana c'est ya ligne wana ekomi nord. Donc elingo loba que tango bato balobaka que oyo Djambala eza na kati ya le nord eza lokuta tozaka na kati ya le sud
bomoni ignorance ya bato bomoni bojoba ya bato yango wana maintenant na kati ya bojoba wana bayi kotia ke biso toza balari e bato mpe bakomozwa yango ke biso toza balari or eza bojoba bazokosa bango ya lokola bana oyo ya bambosi ya babembosi oyo bawuta wapi o bawuta kuna na oyo kuna na Dahomey bakosa bango ke biso toza bambosi soki bakongo bayi bakoboma bakosa bango donc bayebi même pas géographie ndenge ni etambolaka te mais bakosa bango bazwa mpe ndenge bakosa bango ndenge bakosa bana balari oyo balobaka biso toza balari bakosa bango alors que kilari eza ya moto nyonso ndenge mpe bakosa bana babembosi oyo bango bawuta wapi bawuta na oyo olombo ezali wapi na Nigeria soki boti madingu soki boke na Mali bokomona madingu ezali kuna nkai ezali kuna na Mali babembe bawuta wapi na Sudan du Sud bembe donc mabe na mabe parce que bakoteka ba esclave mabe na mabe e bango moto bakanga nani bakanga bakongo en otage si lelo ezali na kati ya la Bwenza kuna ezali bazali na ba esclave na bango oyo bango basomba wapi oyo bango basomba na kati ya lopulu bazala kokanga na kati ya la Bwenza si lelo munari akoyaki bwanga tango Pascal Lissouba akufaki ayiko jwa mabele kuna na epa ya Pascal Lissouba pona nini parce que azamo popo azo saba compagne na yena nini na photo ya nani na photo ya Pascal Lissouba fai monama ale parent na ye ake wapi ake na kata ba cimetière kuna ya parent na ye so famille ya parent na ye yake kuna e ye moko azoloba ye fai monama azoloba nini abi omoni projet de société on na sala ko yo ezalaka ya parent nanga omoni moyibi alors que moto na moto bapesa ye mission na ye biso nyonso tout tozana ba talent na biso nyonso tout tozana mission na biso nyonso tout tozana makambo batie na kati ya ADN na biso tozwa ya moto te mais fai monama ale parent na ye akenda kati ya cimetière ya parent na ye a du projet de société ya parent na ye inalobaki na bino ko ale parent na ye abimbi na polele abimbi na poisa ayiri ngombo munari yiri ngombo awa na poto awa bazokunda Pascal Lissouba ya azali te mais tango basilisi ya aleki na nsima ayiri ngombo apoyi bwanga akoya bonga combien de fois maintenant munari botuna bato la Bwenza que munari asalaka nini na kati la Bwenza mosala munari ezali nini ba minerai o ezali kuna ye moko azoloba ngo na kati ya nini na kati ya assemblée wana ya azoloba nini alobi que topesa ba Rwandais ba terre na biso te topesa bango ba minerai mais parce que ye mosana ye ko doit ba minerai kuna na kati la Bwenza bapesa pétrole bapesa mabele te mais topesa bango kaka ba minerai na biso ou bien pétrole na biso mais ye moko mosana ye ezali donc awa sikoyo ekomi kolakisa nini Eric bienvenue bando ekomi kolakisa ke bato nyonso tu oyo bazalaka na Pascal Lissouba bango maintenant bakomobima na polele bakomobima na pasi parce que bango ezali que bazalaki na ba alliance na bango na Sassou Nguesso tango bango basali tout que Pascal Lissouba longola mais bango basali bango bakomi sikoyo basali mpe bakisi oyo ya bango mpona balia donc banani baexploite ke kuna na kati ya la Bwenza badani baexploite ke na kati ya lopulu banani baexploite ke kuna na niari kuna na kwilu kuna donc boti kokosa bato donc bato bati kokosa bato donc babimi na polele babimi na poisi na Dahomey kuna bapêcheur baza na Pointe Noire bapêcheur eza banani ba Dahomey donc bayima kama mai maintenant bakwa bavuta wapi bakwa bavuta wapi bavuta na Cameroun moto azobimisa ngo Eli Smith abimisa makambo ebele avant Brice Kolela kofa moto abimisaka yango ezalaka
Eli Smith. Alors bon moni moko kwa na prison non. Bon moni ntalisson okomisa isa ke na prison non. Bon mona siko ndeni ba kukanga sikoyo Gibris parfait kolila. Aloba ngo tout. Parce que ya sala kuna ayeba makambo na bango. Aloba makambo nyonso. Donc ceux qui parlent de délivrer Congo ezali kaka yaka ba congolais mutu ba délivrer Congo te ezali bato nyonso. Donc Eli Smith asa sala musana yena kati ya Congo wana. Donc ba koyaka siko kosa bato siko ba bimi na polele ba bimi na poisse. Donc mouvement congolais pour le renouveau Congo ezali ba Congo ba fele. Tumi asala kanini na kati ya lupuluku. Role na ye eza nini na kati ya lupuluku. Maintenant moto ya bimisa siko ntumi na polele na posezane. Lufola kanjisha kale ba charnier ezali kuna. Donc soki avanda kakuna eza pa na surveiller ba charnier ezali kuna. A utiliser ba minerai ezali kuna parce que ezali kama ba minerai. Ba minerai nini eza na kati ya Congo? Donc, pour na bango ba exploiter ba minerai o ezana kati ya Congo fo nini? Faut ba aveugler basi, faut ba aveugler bato, ba kanga ba énergie ya bato. Ba sa na kati ya nini? Na ba charnier. Et siko ba bimi na polele ba bimi na poisa. Jacques Sokuya sa bimi sa bango na polele na poisa. Alebo kenda kuna la présidence ba la kana se na se ya mikwa bato. Maintenant siko na succès loko. Tango batuni roga roga. Kuna na RDC batuni roga poser roga ba question alembi koloba non na bosolo na politique ba poser ba question alembi koloba tango alembi koloba asalini tango ya na France asalini ake maintenant koluka coopération na nord de Paris na yesa kibinoni na lobi to komi na tango ya face à face fara Pona nini ya yiko luka sikoyo norba de Paris. Parce que to comme la tango ya face à face fara ye norba de Paris ako finga roga. Maintenant roga le bina yeko nga siko na yi. Nga lokola na wuti déjà ko twa échec na ngakuna na bosolo na politique na yi siko e pa na yo siko. Face à face fara miso na kati ya miso. Maintenant après to komona ndenge nini kosuka. Maintenant komona ke Félix Tshisekedi ayaka kini electoral bassin alobaki ni. Alo miso na kati ya miso, alo bomoni nazali awa na electoral bassin. Bato batia kanga mbeli na kati na Mukongo. Ezali nani? Ezali Sassou na Kagame. Metango babengisi ye kala mingi te awa ayaka koloba makambo ya pont o bazo sala. Ayi pona nini? Bapesi mbongo. Business na kati ya business. Alors que ça a déclaré que makamoko sala ba pont ils a tête ko tire ba mur. Mais aba siko ba bengi siko pona ko sala pont andimi, mais pona ni parce que ba sala tiake déjà bon. Maintenant roga abimeli siko yo boy noba de Paris, miso na kati ya biso pona ni. Mais parce que mbongo ezali en jeu. Makambo bon ba sala ka ezali makambo bakuma wate makambo Grenard Mathieu akosala na makambo Simon Kimbanga koloba ezandenge moko te makambo bato bazo sala kati WhatsApp ezandenge moko te ne obakokuma. Donc mouvement congolais Congo pour le renouveau tokotuna bino ke ezali nini bon blème na bino ezali nini ba logo na bino ezali nini ba couleur na bino ningi koloba nini lokola Joseph Kiambungu oya kanga énergie ya basi siko abimi na polele abimi na poisa munari oya yakaki na asa job photo ya Pascal Issoube comme ya ye ya kokena ko sala ka ba campagne na ye nango abimi na polele abimi na poisa fai monama ba cité comme na ye awa na nani na
na manjono alo bakenda ko joba mbongo bakenda ko joba mbongo alo oboni ba fay monam ba karanda ba risi bo bebisi me vra nango jaflu kweta na alo ba joa mbongo ye mutazolo